wapi pa yo mona babo ya mwana wana zolo bana eka eta pese lengi papa na mwana bakabona raté bien déterminé Ferré akoti cachot mo bia moulai soki 2 mois 3 mois pona mwana ye moko tanga bimi cachot ye na mwana na bakabona na sortie médiatique nae parce que toi la sortie médiatique a fallu alobi au moins na sala oh ba musicien ba sala après 10 ans te yala nzambete ça veut dire ouais ya na dolo ba po nzambete po atali sarabate po ba pesa monto disque d'or faut être combien de 1000 exemplaires disque d'or ils ont 50 000 exemplaires na Paris na $1 na $1 il peut ça combien $50 000 na bateau ba milingaka lokumu oya moni kete na milesa musique elesa ngati ke pala lobi ke bato ba sala ngo après 10 ans zorande biloko nyonso to les a moyenne 0 pe na ebisiyo kanga data lelo 1 année 2 ans héritier a regéré ba jeune yana nyonso donc il a resala plus que o bato ba sala kite lobby o todo sola pour parce que fallait beti tolo bato ba sala ngo après 10 ans 10 ans parce que héritier a encore 2 ans a ko aider ba orchestre ba jeune talent tout mais les lobby no besoin na calcul ki bobo ma culture fali oyebisa bato ke on a do sala bo sala ngo après 10 ans 10 ans loin héritier a ko aider ba propos wana pona eza ya bobo ma culture yeda bobo ma culture et dimbe na ya na to Jojo Kande a yebisi quand ba Feli dimbe bato wa comprendre Feli Tyson ba Feli Tyson oyebike bato wazo yebisa ke papa lopango atomboki Feli dimbe na tomboki aloyiba sakana ete ke lupango wana existate jo ateka bakara na bac de sala bandal a fina Feli dimbe ni misu aka bateke lokola dingwe na kingo na répétition ozo mona ke a sekate a sepelate remarquez so ozongsi image a tomboki alinga yo kasute muta bete suma sola parcelle wana balabala ozoe mabe c'est ça ça va faire ne de quelqu'un qui n'a pas parisien te mabeti quand même histoire après histoire vécue ozoloba avec histoire vécue ozoloba wana ozobeta lisolo courage oya kobeta muta kufaka na muta de melo beso abeti parcours moko bodoki azokufa na batutu kobimisa batu nyoto mabe soko talo que ça fa besoin fa na la cofondateur kuna yo participa kité oza la cofondateur kuna ndene Oliviera Fiti parisien. D'ailleurs, bossa est ma musique. Héritier a remarqué que Olivier a une répétition. Rare, au moins répétition. A répétition trop rare. Peu comme les gars qui étaient, ngana vandagi na maison mère. Ngana vandagi na maison mère. Comme ils négligent musala. Si on a reçu un négni pour na kabwana muto pour parce qu'il y a un rapport tomi, il faut héritier comme nani Olivier comme nani parisien. Même dans cette orchestre, il faut mieux ba oyoza. C'est ça le problème. Olivier a une belle voix, mais qui est musicien quand il a une autre. Ba misu su bana kata maison mère ba ki go bebisa orchestre. Au fil midi, au moni Kofi de Braza, fanatique na soki le lozate. Ba to ba no mona image na yo et pas n'importe quel fanatique na. Da botika ba midi 14h wana vraiment. D'abord on a mai le logo ba Chitumbo logo ba Sipo Jazz o bazalaki wana ke ba otala ma administration ba bureau zo aider ba musicien te net si soit disa garçon a aider ko finir logo Melvin Beats on a maboko la police suite ya ba fausse information moko zo sur les réseaux sociaux pour na CMD ezaka kato ebite batunde bazo loba mabe pour na agence na ba réseaux sociaux Facebook. Bon, bato karande ba lo ba vu que so imamde c'est panzai na mboka et comme tamba mato ya bato. Donc c'est un peu ça. Bon, batangi comprendre parce que ba message wana la recevoir kango, ils a message transféré, des bazo transféré et pas bazo tinda ba message et ko tambe que ba transférer on peut pas na ngai. Ko yomoko tout ça awa la police permet na CMD agence. Au moni agence. Comme un message en privé. Toi qui saisis na plainte contre inconnu na agence CMD pour la réputation agence na bango. Ndenge ba doit publier ba audio mamoyo sama na agence na bango mabe ba crime ba zobo mabatu ba zo sa mabe so ke triba bilo kuna.
mais biso to pemena bango tozui nano rapport moko tel kama tozui pe problème mona te ki o kona basala comme abe eloko moko te. Alors pendant que toki na banquette ndé toy ko surprendre mona mwasi ayoti ko démentir information yé personne qui ont kaka na audio j'ai quand audio mutu public mutu ngo pa ebiete mais waza na groupe na ye oh écoutez na groupe na ye kande ngwa ya ba betere masali kama ne li solo. Bon après vérification yango na ay lelo ko démentir ngo que ça fausse information. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Melvin Beats. Voilà. Toza awa na CM2 multiservice. Côté balière na bango barin ya batoza awa te. Donc voilà, toko na kati. Toza ensemble na ba konti bino moko bomona ke makambo yo babandaki kolobeza nango ba fausse information bomona ba colis. Bozomona bino moko ndeni ni ba colis ezaleli barin ya batu batera na bango te bazora na bango barin ya batu te. Mauvaise publicité bato na soloka bazo telemela CM2 multiservice mais baza na musala mukie ya rosarana te. Bozomona ndenge ye moko mwana mwasi wana démentir ba fausse information o basalaka contre CM2 multiservice. Melvin Beats. Bande kwa Congo, bande kwa Turquie, pona bakoli na bino na ba transfert d'argent, CM2 multiservice. Sombele suka na bisanga. Baluki CM2 na butu bakoki te, babimi na moi na masola lokuta. Ata kutu bazaka na posa barango. Ata kutu bazaka na posa ya myom. Ata kutu bazaka na posa lingundu. Foba sero bakoli mo bakato yango. Nani akufeli ndeko? Oyo yaki kozwa koli. Azate mupepe. Nani basilisi kolota te? Tangu na ba agence na bango bakokanga. Nde bakotimbela. Na CMD na récupérer Colline nga et outil Turquie. Balobi a onde masolo. So boyebi musala te outil kateto. Ngayo na CMD na Colline nga mobimba. Nga za nga commerçante, biloko na nga outa ka Turquie. Ça CMD en tout cas mato. Qui me chope les bandes et ça te vaut dans la confiance, il y a Serge. Balakin, CM2 multiservice. Na kota ki mobimba, na bibi pe na Colline nga mobimba. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Mokili Télévision contre Boule, l'émission qui vous laisse réfléchir sur les questions socio et culturelles. Messieurs et dames, encore une fois, soyez le bienvenu. Nous dit premier votre humble serviteur. Voilà, je dis un grand merci à CM2 Multiservice pour notre amour et puis fidélité aux autres prêtés. Et par Abisso, équipe Mobimba ya contre Boule, un grand merci na yo de partout où vous se retrouvez. Aux autres message ya non dit premier pe aux autres kende ko tiaba biloko na yo ko tinda mbongo pe ko tiaba koli na yo na CM2 multiservice et pas ya boss Crispin. Donc voilà pour na bande kwa Kinshasa, avenue Kasavubu numéro 100. Côté ni nango ko kende ko récupérer ba koli na to koki ko kende ko tinda mbongo bande kwa Turquie bazozo malamu pe bande ko nyoso tu baza na Congo bazozo malamu mambo belé zali ya ko solola na contre Boule Koni Star Mavinga aza toujours na biso awa to kabwana te tozo ebisa bino boyi bande ko nyoso tu baza na ba pays ya Europe. Équipe ya contre Boule le 25 novembre Oyo Tokoya ko tourner contre Boule na Paris. Donc contre Boule équipe Mobimba le 25 novembre tozala biso surtout na Paris ngai Koni Star Imak Makengo to tourner contre Boule kuna na bokasité ya boss Pablo Kini, le grand déclarant, na bokasité, il y a Venabiso Papi Matalatala Matos, et puis na bokasité, il y a Anter Bombandomba, si vous tout qui dit. Dans le bac déjà Pablo Kini, Boyoraki déjà, le grand déclarant, et puis na bokasité, il y a Cédric Teka, na GNI Construction.
le 25 novembre contre Boule tozala na Paris pour na tourner contre Boule kuna na ndenge à Paris Sam Kuku le nécessaire tobosa na yote ataba bandele mokili mbala sang tobosa na yote tokutana bongo ndenge zala kaka makambo ebele solo la Konistar Mavinga toujours propre. Bonjour. Ouais, bonjour, nom de première, donc Nzamba Robate la biso. Na bokasita seli ko pesa biso mercredi. Et là mon donc ndenge Nzamba Bate la biso toujours na lolenge na bokasite ya Clarisse de Canto. Nzamba la peso makasi Nathalie Lutadila, Gunther Lutadila, Chaga Lutadila, Ami Godjen Lutadila, Bana Meme Mili. Nzamba la azana bino nyoto ezala bien. Chirac Nikita Cardozo. Yo yebine Konisara Darano toujours Claude Moseka pour Somoindo Suka Mindele Hervé Kanga HK Nzambalola a facilité nyo tout ezala bien na ndenge ya Gigi Dakosha Idriss Dakosha Roger Dakosha toza no déjà kala mingité tokutano na ma campagne pour aussi samba kabango na ndenge ezala kaka Derek Mbemba les millionnaires ko la facilité nyo tout ezala na ndenge limemia na PCP ma tondo mingi non de première donc Mukuse Atalo Brazzaville ni indi saki omuke mais namoni vraiment que elongi ba dozong. D'accord, voilà. Konistar le 25 déjà novembre toza na Paris na ndenga contre Boule. Na yebi ke donc nyoso to etaka na ndenge ya tata. Mboka nyoto etala ndenge moko mais ba avantage na endroit etaka ne différent donc voilà makamabike. Ya solo, voilà. Alors, Konistar Mavinga tout banda maman na ba actualité sortie médiatique à Fally Ipupa concernant moi nanae Keina yo tant que papa ozwa kangonde naza mana droit okota makambo wana te pourquoi papa na mwana bakabona te elo ekabula bango dara liwa papa alobi ba considérer le roi de Mutakufa wana zolo bana yeka eta pese lengi papa na mwana bakabona te oyeba te mo okeja zemba ofundinga na tata ofundinga na mama wapiepa yo mona babo ya mwana pona makambo ya bilobaloba mama mama pona makambo ya songi mama daki makila ya mutu ya mutu donc ito tika okotaka na makambo wana oyo ezala kwa neti vina ye na mwana ekoma lokola guerre te baotikala okabona te donc moi to betela ngoma c'était mingi ezate po akotika la tata na ye mwana pa kotika la pekaka mwana ye doki donc ba ndeko o bazo sala ba sortie médiatique lelo ko taxer fallait irresponsable bazo sala ba erreur grave. Le problème c'est quoi ngai na lobarelo moko soki mwana raja kula ne raja kula kufatika bana muta beta lisola mwana raja kula azate muta tuna kama vie à chaque Congo na kata Kinshasa la biso awa azate batu na ga vie ya bana ya nani tu ya Idrissa Chipo azate batu na bana popo miyake azate c'est ça le problème yango monaka tant oza na succès profitaka na tana yo oyeba koza na makambo oza na wana nzoto tango nzamba pesi makasi yeba ke lobby makambo ngesila nango muta renya libérer na kata mboko azate c'est ça le problème ngo dans ngo succès ndem te sala ke batanga so azalaki na succès te ba robeta masolo bana ete on atali soka raja kula nombre de bana tika depa ke na lilita muta tuna bana raja kula lelo azate c'est ça le problème dans ma capitale makambo to sola na yo na biso na contre boule za makambo mususu batu ba sola na bango mengai raisonnement na ngana yo to kokene ndenge batu nyo to ba raisonner c'est ça le problème ngo OK pour parce que était pour tatana dans l'actualité vie na bango moko ba étaler ngo ngo batu ba betama masolo. Mais il ne devait pas faire cette sortie médiatique venant expliquer qu'il faut alongola beloko tatouage pour na boye zonga boye tout ça. Est-ce que c'était bien déterminé? Faire à côté cacho mo bia moulay soki 2 mois 3 mois pour na mois na yemoko. Tanga bimi cacho yena mona na bakabwani. Aleki na TV te pas. Tozo solo là. À côté qui cacho pour na makambo ya moi. Ya mwana. Au total il ngolo ba TV dans le roi comme peu le roi net
actualité moko be mudu so sala qui s'est fait qui na mwana X na mwana Y na sala pe ke batu pe bachangaka mais nzora ne za na bino kana bakimia père no daga père na yo mwana da mwana ba okabona te yo na peso ga ndakisa moko ya muke faire atokota kasha mula ipona mwana mwasi tanga bimi batuna la question tanga bimi est-ce que bakaboni non non c'est ça le problème en gros mais ils appellent Konista oza contre boule to toucher lolenge ya bana ya poto parce que a martelé bana ya poto o bano bazo botama na poto to bazo kola na poto bazo zala mwana ba comportement moko boye oyo même ba parents ebele ba komi ko banga bango ki bana poto bazala kaka boye. Est-ce que c'est quelque chose où était IP ba parents ebele ba propos ya fali na terrain ba paré belé bazo kolisa bana la poto to bazo bana la poto bana la bango ba pesa bango ba accès moko boye lelo comment reverser ba parents africains toko tirer les sons na katuana. Les jeunes inondi le premier musicien au atangi sabana na poto au ando vendre sabana na poto d'aki Viki Longomba payer pe muta pesa franco idée il faut bana ba vendre na po na poto ba manka était pour parce que abane okokisa ba norme na bango pour parce que bote peka na mwasi moko te. OK. À part à Will Longomba mère ne na matete mais yene muta kotsa ki rythme ya kotangisa ka bana na poto bana bakola na poto na vie musicale. Peloko nyoto e bandaka na mutu moko sala ni abanda yango Viki Longomba tanga sala eloko wana asala yango pona bana na ye bazala bien. OK. Mais to tukala ko yoka te que un jour que te Viki Longomba bana ye basali be bazongi be parce que azwa ki ba mama na bino bazala na kati ya kin mais batata mwasi na bino na ba mama leki na bino etake bazakuna ba roye ba kosala suivi parce que azalaka na ndako kuna. Tant avant d'ebisi bango kete ngai papa la bino Viki Longomba lobi na kosala nini na kosala te mwana aye ba lobi ko bongisa venir ne po ngai tata lelo na kosala na lobi pe na kosala nini na kosala na ngote mutu na mutu aye ba kozala maître ya vina e oyanga papa na bino Viki Longomba bokotanga kasa malonga kolia na bino kolata na bino wala nyoso to mutu ko mitungisama azate na okipe bino de A à Z. Donc la responsabilité ça revient aux parents. Yango sikoyo bana tonga batali ke tokosala papa mabe ndenge nini ye apesa rabiso ya kolia apesa rabiso ya kolata moyen de transport to sala ni tozala nango moyen to tungisa ye ezate papa za toujours na kati ya Kinshasa. OK. Reprendre. Même Viki Longomba wana zalaki bokilo na ngai po parce que Anne-Marie moi c'est Viki Longomba ava nièce nanga propre be anga oncle. O explica biso ngo déjà. Yango c'est ça le problème. Mais Anne-Marie a une nièce nanga batikala robota na Viki Longomba te. Mais bana Viki Longomba nyonso tout. Baba ne kotanga na po na poto. To yoka ta moko tekete abaloki la tata a son po ani kete papa dara na autorité oya dara neni a na vacances a kotala bana kete tala boye na futi déjà ba minerve na bino na année oezo ezoya pour parce que université batebele ba bula lokane so autant ça ba na poto université ya ofelete et européen o batebele ba bosana kinga bana batanga na poto mondial de chargité et ça na ba mbongo muso lo bimisa ba 1800 euros o lo bimisa ba 2200 euros na niveau déjà université. OK. Il faut royer ba déjà ko soit charge ya bana yango pesa na ke na contexte wana kaka ke photo mi yeba soko boti bana bazala bango 20 Luambo Makiadi nazongi supa na ye mwana ye mo batanga classe na son excellence Christophe Muzungu na pesi mbote na Brazzaville na musika zali monsieur l'ambassadeur tango basali 15e anniversaire ya Luambo Makiadi na Samabele mwana ya Franco mo ba ya batebele batala e mongo batala kana manitolo ba mwana Franco mususo nanyo wasala ba boîte ya Chuchu Luambo. Batala rai mais ça na ba grand frère ya ba mongo o batanga na poto à l'époque na ba époque ya ba Viki Longomba reprend tout le monde a bon na kinité tout le monde a marqué la bonté to yo karaté ba ki la limité ba ki na inde 3T tellement batangi na ba blanc baza toujours na comportement ya ba blanc. Reprend c'est ça le problème que yango wana ngomo na raquette moto il faut ba raquette à tout moment biso pe na kina toza bezala ba parents musu balala rava bana bango
mwana mosusu be pas balalaki déjà avant mais ba yako fungola porte qui était ba ninga mosusu ba kenaki muyu basa nini qui était bakota et ça na papa mosusu avant qu'elle a la contrôler la chambre na bana basi abeti maboko loka mutu akota na toilette papa po bana basi bazanga na façon la bonde balalela ndenge nini ya te papa naza na posa na ye bana na kota ki te so boza na position mabe bo misipika ba badra aye kotala bete Christine Azar aye kotala kete bien aimé Luzita zawana merveille Luzita zawana Beni Luzita zawana Jivens Luzita zawana Landry Tsona azawana ou soit a mona déjà kete grâce Luzita azawana un bon parent à contrôler la bana avant ton bouté ça ton ça nini etana so bouté ingeli. OK, c'est ça le problème. Ba problème est comme kobima trop parce que ba star na biso tout le monde awa sur les réseaux sociaux un enfant sortant comme quoi azali mwana ya Robino Mundi bazo lukaye. Et puis na pesimbote na petit frère na yo Miguel à la kisaki Robino vidéo là na émission moi nazo loba tout ça moi l'andé mutaye ba tata mais ba kamamu ikomo moi trop. Le problème c'est quoi? Robino Mundi Bousselo dans l'âge ni. En tout cas na habité il n'a pas solo là. Ba aider biso pour parce que na mon la Fabriga ça ni sur 87. Robino Mundi Buna habité sur 80 84 sur 85. Moi je ne sais pas né ba 85 je crois. Âge à Robino Mundi Bozana on sala moins 25 ans. Là c'est moi là rien. Elle au côté. Tala âge à Robino Mundi. Pour garçon on a le bas dans la 20 25 ans. Tous amis colo. Au calculer que âge Robino Mundi Bozana au moins 25 ans. C'est tout ça la logique des choses. Que Moutou a Robeta qui était âge autant alors qu'on était musicien ou Robino Mundi. C'est mon nom. Dans ce hôtel on a magasin de Moutou Morobé alors qu'on que bon a habité dans Roger GT. C'est là que l'on m'a bêté. Faut la qui était 25 ans à Dalango na âge à Robino Mundi. Mais Robino Mundi balonga na mbujima na âge à 5. Il y a 5 atils la zonga kunate. Donc bon il y a déjà masola lukuta na ningezo kendele déjà. Mais comment mutako fanda à concevoir hello kondengo ala les réseaux sociaux pour la ndako Robino présenter qui wala kota la liste ba parcelle to. Moi je ne sais pas ba bien matériel na loba yelo moko eleka nango. Tango tozokola ozomona ndaka VVC ya Verkis o bulelo ko eleki ba ndako batu. Nyonso to. Fur et à mesure, quand on a vu ces moulins, Mokilizo Okende, tu es comme on a battu sous Batongi Naku, où il est qui il y avait V-Center. C'est ça le problème. Donc, il y a le bâtiment matériel, et là, ici, il y a Gola, la Ndaku Basala, on va pour Mouta Salarani. Pour Mouta Fanda. Ah là, on a le logo, Moko, ceux qui ont battu, ceux qui ont Koufi, Bakendana va bien à Bango, mon dans le cimetière, et ton dans un espace, il y a 48 heures. Les gars tellement gaillard. Et tellement moutakendane loko mokoté. Tu comprends? Si on a vendu le télé qui batu bazo dae batala, ils ont interpellé communauté na biso loko mokoté. Tu comprends? La fois passée de ça na contre boule na ebisaka yo. Bato basali impressionneur na 87. La vie est belle 86 ou 87 ndenge basala yango pekaka wa. Mais si on t'a dit que l'artère n'a pas figuré tout, on va la coupe na basani. Bazali. Bakufa. Dans la vie est belle. Presque tout bakufa. Mais nakati ya impressionneur au mona tile lo bango so baza pour ani. Biso to poussaka ba miliciens na biso et il faut ba pelaka lokola likala faut ba dala à tout moment na succès ba pe maraté. Pendant que bako comme ba legend. Bako pe magena sali oyo na pe mina ba norolia oyo nga na lona kina ba norobuka ngoma. Malé. Tu as un pagana statile le loi sala et sur le roté afana na. Afana. Siko biso siko pour la nuit. Communauté biso mo public fanatique. Aleka sila. Mikolo yo azoko kate Yusundu afanda shebango kimia sala ata disquette. Aleka kana ba phrase V4 azoleka makambo to pesa ba ambition oye afana. Mais biso to lingama fo mutu atimba libulu.
au moins dans ça ba musicien o ba ça succès lelo lobi tant ba opema ba ko ba no rotungisa bango lisusu nzora ne kola ebitanga pesa ka mutu makambo kola ebitanga nini pe a façonna makambo voilà et l'autre touché on est qui mangate pardon Konistar Fally Ipupa na sortie médiatique nae parce que toi la sortie médiatique a Fally alobi au moins on ça là oh ba musicien bon ça là après 10 ans te ya nzambe te ça veut dire ouais ya on a ba po nzambe te po atali sara ça veut dire oh ya ça là lelo azo ba disque d'or azu ba disque de platine ba masamba de ba betiango ba ayo na okende obeta yu arena ba mobele bele bon sikoyo ngape na kati yoka dimi ça dit zela pardon po ide pe elinga pe na kati ya makambo poto kende héritier Watanabe Robino Mondibo bato belé ba na kati ya babina filé tout ça va ça la marambo fallait au sala après 10 ans te ya nzambe te natali so pourquoi disque formule 7 c'est danani Fally Ipupa et là yemoko maison de disque où était kelé Warner bazar na Paris bazar na Paris na Paris vente digitale bino boyebi makambo lelo vente digitale bino boza ba streaming lelo bino boyebi makambo avant kosomba déjà disque ya moto eteka ma combien ba disque eza ba prépelé et tout ça sera disque ya moto ya ba $1 ezali ya ba $2 $3 4 ezo dépend na qualité mingi qualité problème ezate ya artiste po ba pesa moto disque d'or faut teka combien de 1000 exemplaires disque d'or eza 50 000 exemplaires na Paris na $1 na $1 yepes ça combien $50 000 na bato ba milingaka lokumu o ya monique te na milesa musique elesa ngate bate belé o baza na posa ke ba miser pour parce que disque platine na disque d'or même ko bimisa chiko na martyr wana ce qui monta milingi kete to ke na ma retrouver mais tout à la maison de disque ningeni et que la biso disque na ebisaka yo qui bon monter les musique mais peut-être tali soga $1 sur ba télécharge tout ça quand même ba olingate ça tout ça ça on na façon tout ça na yo possible mutazu zokande maka $50 mbala moko ngana zongi si yo kaka kete likambo wana et que ça bango mo ba ba keza et que ça lama après 10 ans so on a 50 000 fanatiques qui bazan en notion il y a vente physique te ba na notion vente digitale ba ça soki ngana zolo bana yo toto ngana tali sa paramètre qui était pour yo au lobby qu'il fallait lobby que bato ba ça lango après 10 ans zolande biloko nyonso to les a moyenne 0 et alors moyenne pourquoi ma moyenne 0 il faut on a bato ba ça la yango total ici Fally on a rappelé que Fally a zonga après combien de temps mérite il y a combien de temps où a sali likambango ti 10 yango bima depuis 2000 combien 10 yango bima ah Tokos 1 c'est dans le 5 ans 3 ans 4 ans 3 ans 4 ans fur et à mesure yo siko ba disque pe ba ninga pe o bango pe ndenge zo kende le vente nango moyo ye ba kata pocha ba ninga exacte fala nzambe te pa yebisa bato misala o bazo sala ki ba rozwa ba mérite on après 10 ans même en mebela lo ba ça les marins yo so ba na vebi ke na zo bande lisutu azan nzambe te pe na yebisi yo kanga data lelo 1 année 2 ans héritier a regéré ba jeune yana nyoso to ba jeune ba o tu batikali na sima Fally au moni makambo oyo verki sa sala kala o ba franco ba sala kala na ba orchestre héritier a ko aider ba orchestre ekiya a bonne foi héritier au sala ya ko aider ba musicien o ba zoya ki orchestre o ba organizango orchestre oyo ba aider bino boké Europe orchestre o ba sali bino orchestre o ba côté bino studio héritier au sala et donc c'est-à-dire donc il y a aussi la plus que o bato ba sala ki te lobby o todo sola pour parce que fallait beti tolo bato ba sala après 10 ans 10 ans parce que héritier a encore 2 ans a ko aider ba orchestre ba jeune talent tout qui est à Zubino production ko produit bien en Europe
oyo azwi bino bokebe ndenge franco asalaka na visa 80 ndenge amemaka 11 orchestre po bino bozala makambo ebele bozo kopasola barétroviseur ebele po kilelo ezoboma bino boza na te ya kovertue makambo ebele te na visa 80 franco bima 11 orchestre papa wemba zaiko balita bembo bate ebele oyo amemaka wana 11 orchestre à l'époque na visa 80 mpo na nini culture na biso esala nini ekufa te mais lelo bino bozwa na kalikili ke boboma culture fali oyebisa bato ke oyo nazosala bokosala yango après 10 ans 10 eza loin héritier propos wana mpona eza ya oboma culture eza oboma culture comment mokili eza vasi moto na moto ana fanatique na ye yo oyebisa bato oyo ozosala après 10 ans yango moni ke fali eza ennemi ya culture congolaise. C'est ça le problème siko mpona solola no nake kutu wana te yo tali ke alobi bongo nga azosolola na oyo yo bapropos oyo bimisi selo bimisi la fali moko mutabimisi yango nazokoloba po parce que nga nazwaka ta yo mo luka bakombo na yo kimingande c'est ça le problème popol mupasula ok c'est ça le problème bapropos wana oyo alobi nga na yebisi kaka héritier kosala plus que aux génération au moto pasalité au père aider moninga te héritier o aider bato accord 2 ans parce que tout dans la talent oyo na yebisi loko moko migenyema na makambo berera aza nango na makambo kilikili ya ba émission na ye a petit nanga il faut azalaka na temps ya recherche ba makambo na bango wana oh migarano te tout solo asa ba recherche te bazwaka temps po bazo eloko mo ba pousser yango bazongaka na rétroviseur ya ba makambo na bango entre guillemets OK tozongi wana Europa nondi ba biloko mususu oyo ba journaliste botika kozaka ba fanatique bo ma culture nana mona te que chroniqueur moko baleki ou soit du rediffuseur azo le biloko moko be te o lobi yango te boloba te bioni ote dalaka oui et que des boké oui et que oui non 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 biso ba sans complexe biso bo aider biso omoninga nazalaka bien na sentiment so à l'aise na kata contre boule nalinga to aider bato neti ba Irene Mambweni nde batala biso OK ba Clarisse de Canto nde batala biso reprend tout dans la poste to pesa matière moko beta valable penga na yebi soka na ozonga lopo parce que na yebi oyo makambo muto alobaka lelo na zongi soka awa wa yo to zwangai obetelenga lisolo moko be awa wa kete papi kakol soit disant asali tamula na kati ya maison mère wera fala solo asombe lupa bonne dalaki yo nakuta na Feli Dimbeni bazalaki na Jojo Kande tozalaki na Bajambul Kanza na magamba be kanto na bandal jo moko boye wana zalaka na bac de ça bateka ba voiture Feli Dimbeni ya na to Jojo Kande ayebisi quand ba Feli Dimbeni bato ba comprendre Feli Tyson ba Feli Tyson oyebike bato bazo yebisa ke papa lopango atomboki bien matin parler soki na okosa nde na obima boye na sala accident Feli Dimbeni atomboki aloyi basaka na ye teke lupango wana exista te jo atekaka bakara na bac de ça na bandal afina Feli Dimbeni misu pona nini zela na tosola na eza makambo ya vrai bakoselaka mutu lupango teke te moi lupango bapesa yango ndeni toye awa par exemple awa wa maître Kazi atongi ndako na ye asali ou soit terrain na to pesa ba travailler na nga oyo zwa boome na nga mingi lupango esalaka ni emonanaka Fela tomboki ke lupango etikala ozala te ekomi ko déranger partout au tambola oyo nazoloba te nazotala ndenge boyeke na makambo bebe baye kanto lekai na bandal na te so eke formé baye kanto la guerre de Santa bana bandal bapesaki ye lokumu na ye bapesaki ye bavaleur na ye na ndenge depuis 2002 akufatika biso depuis 2002 reprend depuis 2002 sikoyo
eloko ne yepona nini idée de la to solo là et yaki pona nini tango Cambodge akendaki na Falipo poto siko actualité ya Cambodge ndenge aye kokota na kati orchestre ya héritier ya la team Watanabe siko poto tout fait calcul wala to sani ba créer makambo ya fait ya felitala ba tchake lokola dingwe na kingo na répétition ozo mona ke a sekate a sepelate remarquez so ozongisi image wana ima kozong c'est la biso ima o remarquer que te aza ne sengota mokete pa to tuna ye mo do mituna lupa ngo eza pisiko dérangement so kazo leka na bato bato tune makambo ya lupa on so lupa ngo ti mo so pese kanda donc na lobi likambo oyo parce que na moni yenga moko ki atombo ki abiki lupa ngo wana eziste te botika ko pakola ye bakulu ba lokumu ya buzo nga na yo ki boye ngai yo solo ba yo ki menga na solo ba na yo nga na moni ye atomboki alinga yo kasute muta bete suma solo parcelle wana balabala ozoe mabe na makambo o tozo vivre ngangaye contre boule ala ba problème yo aussi ko kopana makambo na te nani migi nani comment migi elinga siko makambo lisola mundibu na bala sa mundibu mona mo bala eka il y a 10 ans basi na eka il y a 12 ans je crois te mundibu on a su na ba 37 ans je crois mundibu bala petit na ozarana trop te nazoloba akozala ba 37 ans donc ne ba 38 ans c'est l'autre do betaka lisolo siko mona mo 25 abimeli. Oui, c'est excellent trop na contre boulot. Ah. Donc fela lingi oyo katuli solo anate. Aganga ki mabe. So jo ateka bakara na bosse li kombo ne fallait qu'on attend kombo na. A fina misu. Atika otomboka rien, trop c'est trop. Yako minini. Na role ka belupa on eza. On sait qui est? La seule bonne musique est bien terre. PC lengeza trop. D'ailleurs débat tout fait actualité hein Cambodge donc ya ki arbitre de PC nani lupa voilà to kende na nini moi rapidement to na actualité ou ya maison mère yoza moi la maison mère oza muto tali trop pembeni ya Weranson ba sortie médiatique il y a 2-3 musiciens o bazara su ba musicien te madame la musicien c'est-à-dire tout ni kene à salara nini à comment parisien tout ce que ça va faire ne dit kene à parisien te mabeti quand même histoire après histoire vécue ozoloba avec histoire vécue ozoloba wana ozobeta lisolo courage oya kobeta muta kufaka na muta de lobeso abeti parcours moko bodoki azokufa na batutu kobimisa batu nyoto mabe soko talo orchestre pas besoin faina za la cofondateur kuna yo participa kité oza la cofondateur kuna ndeli so otali Gemerose we akuta dotu na kombo na eme yo ozala na kati ya mouvement elo on est do bon melo comme nous beta elo mususu po azo elo ko vraiment eza clé eta clé to clé abimisa na kati ya eza na place oya dans la kité ye promotion et promesse ya bato batindaka longwa pa wera bato batinda longwa pa wera atangi bakombo na bango po ba ana mongo bangaka te na ebite bino ba bempoli bino ba mongo boza ba suka de bempoli bino po bolo ba kaka benga aza mungala za mongo na bangaka bato te za sinini ba bempoli ekolo na bino oza seka alobi je de makila na ingele photo noka ba pacho mbikai yende muta prometaka elongwa na kati pa wera to soutenir mouvement tant azokende a proposé limousine a proposé na Coréné Kitantine to kende tala bango balobi batangisi bango pe ba message ndenge makambo esani ezali ndenge kende siko départ bimaki nzoka ndepe azalaki suna kalikila ex victime ya fali ki mongo na yenga betaka wana na fali pe ndenge za mongo animation esani et pesa po parce que fallait betaka musique na bango na tendance ya écho le pona bango
ba na mongo ebele balobaka bongo musique fala beta kedalaka mingi ya mboka na mboka na bino siko ba ebiseke ni milongwa boma image ya outa pa yawe ranson wande na victime ba ebisa ndenge kendela kaliki no betoloma histoire vraie boma image pour parce que dicap na vie et beta maka normal makambe belé ndenge est-ce que makambo wana fali ayebaka ngo tozaka na bato solo la na yo makambo ndenge kendela ko tiate kendenge kendela d'accord tanga ke ipe bongo abima la décision pa ebika ta trop sur place yake aki so place yoko bomba moke mbanda ka solo ko sala makambo no ya solo peso kendela ikuna makambo ça nini et simbité so place yo kalikilaki makambo ke so kolor ke sa ngo bibwa ba crier yemoko Nata wana pe équaliseur. C'était prévu. Aya maison mère. Bateau badara tout autour ya fali. Ben ko ebisa vient ko. Vie kozwa équaliseur était dans la kasuka n'impolite ti ndenge badara na doc. Ezana makamebele wera habiter nga misa doc be na vana bango misa da libre so dans la mukanda na e. Oyebi ke poteta makambo ba rendez-vous Magame belé et il faut akendara na bango mais te via daga suka n'impoli en plus non ça la bien appétit na fa fali moyen bokena makambo sous ça nini ezalate yango mona ke pesi bouton ya équaliser siko moyen peut pas réfléchir et nani lobeso aya babenga mère babengi fait zela na sola na yo ke po yasko FVT et ça à cause ndenge wera aboya négligaka équaliser moyen lobeso aya sous F victime exact tout tikarabaje wana siko place ya kenda ke façon que libérer nga na tango mususu ke relation à vie nga moyen tambola ta mon orchestre bato mususu mais so ezaki ndenge wana yo solo babongo te eza bongo soki na do beta soki te soki fallait pas la beta lisolo donc yo beta po na do beta histoire vraie OK Comprends? Pour la ligue autant muto abenga wera te. Ayebisa wera kozwa. Te to za contre bout. Te contre bout na kena na bongo te. Na za na posa te batanga komba muto abenga wera lobelo ko na équipe propre te. Comprends? OK. Aza pire petit na ngai. Mwana beta lisolo wana. Ezate sala kitoko te. Bon sikoyo. Oliviera. Fiti parisien. D'ailleurs, bossa il y a ma musique. Bossa na. Te ba beta. Iya zo beta kutu te. Azana kata chemin de. Yo zo beta li solo héritier batu balobaki to héritier ça na posa sute ba figurant auto na bango maison mère. Et comme le la charge. Chenga il lobi so e comme repo héritier remarquaki Olivier a no répétition te. Rare au moni répétition. A répétition trop rare. Pe comme ega gete ngana vandaki na maison mère ngana vandaki na maison mère comme ego négliger musala siko na kosa ndenge ni pona kabwana muto po parce qu'il y a poto mingi faut hériter comme nani Olivier comme nani parisien ozola nanga kozanga siko ba argument ya koloba na tout ali so vrai abeti li solo akobeta li solo moko boye ba pratique sele mara la toilette ya siko yo toilette yango siko eta na bato nyonso tout siko toilette yango sala na kati ya la samba pe na kati ya ndaka mutu na kati ya la samba na kati ya la samba siko bongo nato na yo bongo pe bato e ba comme le quoi ba fanatique ta ba na rosuba siko ba kutala nani wana ne ebite yezo beta masolo ba yo da siko ndeti ngana mona ka yo da mutu esprit na tala mukusene ngana mona ko mulai pona mona ko esprit oye barapi makambe belé c'est ça le problème au moins la musique dans des musique attaque chant ndo mona ba batele makanga faut tcha on a mutu na ba danse ba valeur mote na ba orchestre tout na longa eloko te nde ba hemba wana tout le monde ba kokana raté à part leader otali ke mutu mora zana après leader to mona ye après ye to mona ye après ye to mona kuna après to mona tout le monde rate orchestre ba sani bakokana raté point ba misu ba yeba o bango bazate même na kata orchestre faut mi yeba o yoza moyeba sagana yo exact c'est ça le problème Olivier a une belle voix mais qui bon musicien katina za na ngote
Aye mutamoni ba tout na talisa yo zelanga na talisa yo ministère non de so que par exemple pour parce que na beto local solo pour na suivant et pas ya wata OK atava ola la ngeni ya na principe na yebi ke air ya ola muka na okende air tel be pona mi imate et te so mi bimate au monde ensemble mo be Adidas na lipapa mo be ya Adidas. Alors comment na totalisa yo était belé na façon na totalisa soki a obimate. OK. Au monde ensemble quoi neti ensemble Adidas na lipapa Adidas na patala Adidas oyo pa okena ngo musika ma veille na ndako pona koyamba ba bato. Rotala ki était musicien ye. Lobi na ngo so OK au monde a coupé mo be Adidas ya vert na short Adidas et ni no polo mo be Adidas ya vert au monde a lipapa mo be Adidas qui zo la kisakete nazam lo neti mutu midisa vivra bo boy buana na hôtel sake wana na maison mère na hôtel sake te héritier liberté sur bateau monsieur tout le monde a bongo bata ba sans foutis le quoi ba Olivier dans vivre dans oye ya na de ami mais c'est un musicien a contrôlera déjà manzaka nae musicien a contrôlera kande na fa na batu na yamba batu awa na rolata na no ndengeni tango na robima ndengeni endroit na okende ezala ndeni omona ke ba musicien le quoi ba héritier tango ba osana ba ona kati ya mouvement ozomona no rolia so okukuta na ebike ana na répétition fona zala boy so omonise leo il faut ça ni o sepela ngomona eke ba misusu bana kata maison mère ba yaki ko bebisa orchestre dazo ye batekete place ni naza vous comprenez siko yo tango de beta masolo l'hiver wera ba ke potona ba Nicodème ba zongi comment c'est fait que Nicodème a eko dominer bino na kati orchestre oya kutaki bino na départ ya héritier bino bomona ka côté ata musicien vérité ata na ba norme oyo ayebi ke fona na jean nga mobe ya blessé na mokase na nga moko boye na short na nga moko ba bien na singa na montre bien na sola malasa bien pour na musique musicien so ko l'orchestre tali doki bino tout ah bota flou que soit moi no auta pa ya faire etalinga ite pe faire da musicien toujours ya maison ya ngai musicien na mena otala ki te critère ya représenter na moni ça c'est pas na yango moni ka bando sani na no voyage siko bino tango bon ba kebo bolongwa bino nyoso tunzela moko wa kolo ke sa ya boata ma be batu nyoso na kata orchestre ba longwa oki kokota pa héritier na volonté na po yeba ki était héritier avant na projet ya Olympia héritier yebi ki était hier dans les beaux chanteurs mais souci n'est d'argent qui n'est poto patika na yebe na luka manière nini ya bien on rosa ni na rotika yo longwa déjà pas moto par exemple on travaillera pas de yo au longwa OK place moko boy 6 à 7 à 8 à lumière est dans alors moi on pas à deux qui était il est même dans notre salle ba cérémonie na kata toi la toilette ava a proposé à makambo oyo lobeso ninga kina makambo na place à kei yona biso place le beso kina ba Uganda sora zora ba jeep a pera parler discours ingezala to sola na yo discours to sola na yo discours musu de sikoyo de plique aller dans habiter poto o bioto kenele photo za lokola ba héritier watana benenge bazalaki ndenge ba faire bazalaki ndenge balakose bazalaki ndenge ba fali ipupa bazalaki na mikanda na kacha orchestre toke na mouvement na nga mobimba est-ce que depuis que Kembagi na Kinshasa te Ikenda moi genre et tout taliso a Kembagi te Kembagi siko na pulo bato ba Kembagi ndenge nini ya longo l'orchestre ke nango po OK nango po poto ake nango poto de la vai na bité na roya sou bongo te fona lukado c'est ça le problème 5 et loko nyoso te zalaka soki place mutake simbité akomaka na ba penser oyo ya mabe na méchant faut comprendre makambo mususu
D'accord. Oyo ezoloba pour Olivier et commis argument ni na roloba. Pour combien d'interviews ça là na kichata no ake potote. Poté dans la paradis, poté dans limboga ba Gigi Dakosha, poté dans mboga ba Derek Mbemba, poté dans mboga ba Goche Muteba, poté dans limboga ba Bladi Dindanda. D'accord. Voilà. Na pese ba mbote na musiko zali. Konistar actualité moeza awa nini susu contre boule si la makamute. Kofi de Braza. Administration mobile, il y a quartier latin Leki et interdire Kofi de Braza ou artiste comédien Brazzavillois imitateur ya Kofi Olomide. Balobia ça la question à tenir sur combo ya Kofi Olomide sinon tu vas poursuivre tout ça. Bah tout baza contre idée wana et puis voir même Roga artiste musicien à ça des vidéos wana pour ko déplorer décision wana ba si tellement si et ça Kofi Olomide en tout cas ils ont vraiment quitté au côté mais la décision prise par le bureau mobile il y a quartier latin par rapport à Maramba Kofi de Braza. Bon ba bureau wana lelo soit disant na yeba na bango tengai ngana yebi kete ala directeur ya marketing wana kuto sauter ya makamuna pour parce que mutamaye la roza la bargima na tado lo bani dans tina na mutuna makolo Kofi Olomide mutamaye lo ebi ba omoni Kofi Olomide tous les missiles sur internet la de près ouais pour mutaleki na makamba rolandela ba actualité non c'est donc les kamutaleki Kofi na ba kolanda ba makamwanya de tout azate Joanati akoma na makamu pas da comédien. O batayo abosana. D'accord, ada comédien. Ada comédien. Dede aza fanatique ya Kofi Olomide. Ya Kofi Olomide. Comédie na esenga fo akena makambu ya Kofi. Tanga tali kete phénomène sobe asala ka image loko ya lo bagazali were tous les musiciens. Sai abane ko apporter le ko ane dalo mo pawe ya ba musicien. Ye azwa ngonan aye ko yiba yango et pas fiston sai. Et pas fiston sai. OK. A développer yango et commisser ko tambusa na partout. Donc le on y est le mabe. Tanga kei makamebele aleki toujours et pas ya migenyema. Ye garçon au Kofi de Braza a déclaré à lobi aleki alingaka Kofi Olomide ko leka tous les musiciens na Brazzaville na ya RDC on est allé ba popo na OK a déclaré yé pona ya monako Kofi Olomide mena comédie na yé tanga mona rakete biloko ko fa lobara wana pa na epedo kende bien pour parce que azo ki ngo epa ya et pas ça il y a développé ngo que ça arrêtant au passage l'année sur le théâtre a commencé makambo ya ba pib siko nga na mona kutu kete eza ki fanati alinga Kofi Olomide makasi poka ka nenga ke potozo ene Brazzaville artiste na bango bazana facilité wa kene mikili nenge ba lingi ndenga salega Diane Mario ba kendara mikili même na bangola mais pas na biso da likama na Congo ndi ara pasi ya likama ka siko yeta na ke na ya sali ba vanti na nenga ba arena wana ba mo loko ya ndetsikete aochola rambo donc soka salagi makamwa liboso ya arena te ilingeza la te Kofi Olomide omoni Kofi de Braza fanatique na soki lolo zate bato ba no mona image na yo et pas na pas fanatique na daibo tika ba mida 14h wana vraiment daibo bo rango na mai na mo lo wana na hôtel me kutande aza fanatique no numéro 1 daibo bima na ba bêtise wana ki yo sera sala ki boete yango mona ke Lucas Batamaye le lokola ba Chitumbo lokola ba Sipo Jazz o bazala ki wana ke ba hôtel ma administration ba bureau zo aider ba musicien te net si soit disant garçon wana a aider ko fin lo wote azo aider na rien opa omoni lo nini to panda lo moko be Rambo à vie quand j'étais petit so ina okende ma mère Chris Roi wanzo que pas était avenue Kibambi numéro 21 on appelle ce Kofi Olomide vendre parcelle parler na ye avant 2 chambres na yebi parcelle na bien vous pas
pour ngai muta pesanga gouer olinga musique a Koffi Dali ve jeune batanga na ba Bruxelles batanga na ba Paris na ba Rambo reprend yene ba pesanga goût ya musique a Koffi Olomide yaka yakala donc Koffi Olomide a gardé bande ba kokota na ba salade yote ya refula mutu na tongo moko boye folo betaka mutu ngo karape na bokutana pe na yeto pesa ke espace a créer ba mona na ndenge ne pera pe na ba kinawa asala ba jeune est toujours rôle na vouloir à jouer na nega les Rambo nenga sani nenga loba. Mais est-ce que ebebisi et ça les relations est-ce que ça va influencer Imer ya kitoko côté entre les Congolais du Congo Brazza na Congo na biso parce que eza non kaka eza ba coopération mon bidon dans tout cela na enrichir en parlant parce que pays to comme na ba ranking mo bezanga mutuna makolo disons entre ba Gaulois na roga pe to monyango lisusu ba Gaulois ndenge ba makambo wana zo beta ngote nani et là on est tolinga to bebisa bolingo otozaki nango kala. OK. Roga ya beti ba wera ba kekuna ba sanini ba beti bolingo wana lelo ezate po aniki mutama be et comme na musique surtout côté na biso ki mutama be ko makasi kana no lebisa yoti wenge na zaiko beti wenge na pire beti wenge na viva na musique beti lelo bolingo wana ezala raté pour parce que ki lelo et que bon makam na biso ebele po bolingo ezate ngo makambo ekomi bon. Comment ouvrir un son pour te partir le rétroviseur 3 jours inter à Bengsanan? Roga. Non, qu'est-ce que c'est? Extra musique. Pour l'année. Tous les bateaux morts au l'année. Mokili ali à bateau. Combien les lots bateaux bakouti na kata morgue lelo? Combien les lots bateaux bakena lilita lelo na cimetière lelo bakoti lelo? Nga siko na sekaka. Yo na émission nga dimension na comment réfléchir. Réflexion na comment na niveau ya ba roi. Dena na niveau sur raisonner né mon abino tengai. Na ma dimension ba roi. Déjà pas si pour raisonner sur né mo. Parce que pourquoi na comme la dimension ba roi tout nité. Roi Salomon là-bas tout est vanité. Presque nga ce qu'on attend secondaire. D'accord, voilà. C'était le contre-boule d'aujourd'hui avec Konistar Mavinga. Donc, Banderogno, surtout Balingara Bisso, Boebigande, tout ça, la rata. Le boss Pablo Kini et Christian Del basket, Cédric Teka, Motema Sarah El Aleda Teka, Yannick Mavungo, Salon Yannick Mavungo, la casquelle, le boss. Papi Matalatala, Papi Matalatala, Matos. Dacosta. Donc Papi Matalatala, Matos Dacosta. Papa n'exaucé. Papa n'exaucé. Un grand merci d'ailleurs. Et puis c'est citation pour les lagitro. Matos à Saliam. Matos quoi. Merci beaucoup, grand prêtre. Salut Bisso bien. Bon, pour ça l'Arabiso Boepo, Masolango et Tambo l'Arabie. Ce qui vous a le bon, on a vu dans la postité. Et ça la moi bien. Djibril Ndombe Casimiro. Papi Matalatala Sali Yope Sala. Papi Matalatala Yeli Mupanzi ya Konistar. Mavinga. Ngape Djibril Ndombe Sala Mupanzi na Ngatozoga ana contre boule. Tolo bayango ndenge salaka kaka. Matos c'est un champion. Matos c'est un champion. Na ebisa onde moni Papi Matalatala. Ah mutumo boye. Le raisonnement n'est pas silence dans la gif. Dans la suite, on a rôle ba mingi te pour Papi Matalatala. D'accord, voilà. Je dis un grand merci na boss Cédric Teka. $100 000 c'est quoi? Bois quand on a peine 600 boire pour la vidéo donc ça on a déjà Clarisse Decanto. Clarisse Decanto, fierté à Banavienne, Lobo Ganzambe, Nathalie Lutadi la maman di mama. Donc on a déjà Gouter Lutadi là et yo bozala suivant tona Richard Akunji. Arrive Akunji déjà on a auto raté appel na yo. Téléphone est toujours na charge. Yo ebika courant bongo na ndenga zunguluke. Ami Godjen Lutadi là, Chaga Lutadi là, pese bambote. Claude Monseka poso moindo suga mindele.
Kola Zano, Chirac Nikita Cardozo, grand-père Gauthier Mouteba. Yebisa Mama R, Nzambe Ebi Munenga Bungsara Makamunaye, Bladi Ndanda, Motema ya Christelle Baya. Nzamba facilité Makamuni, on te toujours bien. Hervé Kanga HK. Na PC Mbota trop, Jivin Spanda. Kola Sungao. Champion d'Aï Motema ya Chanel. Bozenga, Kola Zanayo. Gigi Dakosha, Idriss Dakosha. Na Roger. Konissar, Asuki na Yowana Dagi Makamoloba Mingi. Et ça c'est parce que les gens n'ont pas na PC Mbota trop. Nanenga contre boule. Merci. Ndenge Zela Kaka. Tosuki Labiso, Imak Makengo, le réalisateur. Un grand merci à groupe Kazi, son éminence maître Kazi, pour l'espace Obo Pessibiso, gérant Nantan. Tout ça toujours dans les bons. Tout l'année prochainement. Ciao. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.